papa simba siko nyama na mutu mekwana nyama na mutu mekwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci partout dans le monde entier, vous nous suivez massivement sur votre chaîne Congo Winner. Je crois que vous êtes très nombreux à nous suivre massivement donc dans différents pays où vous avez vraiment et ça la bien payé ça la toujours à l'engi mais avant to banda to kota kota na mozindo na singara toujours na ba oyanga vraiment donc ba oyanga vous s'abonner massivement na kati ya Congo Winner avec maman Sarah Kabundi donc tous vous allez décider pour vous allez jamais déçu parce que awa désormais actualité pourquoi pas to kota rappeler to yamba toujours ba invité OEP et que ça la bien toujours bien par rapport à l'actualité na bango par rapport à la nouvelle na bango sans plus tarder fallait pour pas artiste ya mboka na biso ya Congo oyo déjà aza toujours na cadre ya promotion na ye ya stade de Martyrs le 29 octobre oyo pe ezobota marambo belé après avoir concert à Wenge bandeko bazolo ba ya Wenge balingi fallait pour pas te mais fallait pour pas yemoko na ba ya Wenge courezo le kanango bien. Félicitations à l'artiste tout au bazar dans studio. Je crois que tout le monde a dit bongo. Félix Oise quoi a otaki ko boaka au pis na yewana je crois paracétamol au peso est vrai bien tout le monde ba Joyce na kati tout le monde moi ba te belé na kati pena générique auto se retrouva qui tout le monde a qui sous je sais que tu peux na kati wana et ça là qui bien mais je crois que né dans le bac na bino a tout ça toujours dans cadre d'actualité la mission bazar dans studio félicitations na bino donc Kofi Olomide o lelo bato baroma oloba mbuma mabe auti ko sala nzembo eza kombo IGF wana Kofi Olomide a parlé sur social ya batu oyo bazo vivre na Congo parce qu'a parlé sur mboka mususu te Kofi Olomide aza citoyen congolais un citoyen congolais devoir ko sala pona patrie na ye ko dénoncer babiloko oyo azomona mabe to parler sur yango. Pour reparler sur Kofi Olomide Karananati Lokole, je salue le directeur Edith Diora, le directeur il y a Kofi Central dans le cadre de production, attendelanga vidéo oyo, ba Kofi fi, na ba Kofiette, ba salaki, moi maquette moi ba mkepo na Nati Lokole. Oyo Nati Lokole ayamba ki Félix Oise kwa monstre d'amour na pese mbote pesa zali. Oyo Félix Oise kwa lobi, to félicitera Kofi Olomide par rapport il y a style o ya mema ya chacho style o ya mema ya chacho mais natu le tant que journaliste à lobby Kofi Olomide azaka kolo chacho te chacho isa musique origine ya Congo ya musique ya Congo mais vu que yende ayebela ka vision mutali boso asaka para nango o lelo ba koma ba Kofi Olomide chacho ya ye mais isa na ba Kofi X na ba Kofi file belé ba telemeli Nati Lokole ba telemeli Nati Lokole to resola yango pe to resola lisusu par rapport à l'arrestation a fait rigola o déjà aza libéré to rolo baka courage na fait rigola to mona ki artiste belé oyo ba yembaki pona honneur ya ndeko na bango par rapport à Zaki Okangama ba mso anolo ba ki non gouvernement s'occuper de ça fait rigola te to resola yango pe merci na sima caméra à Montréal merci na Réal nanga Adida Lumumba bien l'excellence dans la simplicité tout ça toujours ça dans la Congo Winner donc tout ça abonner massivement beau commenter beau liker et ça là toujours bien bah remarque na bino donc merci aussi maman Sarah Kabound donc on a fait son mot en direct à quelque part tout côté à ce moment là na ben na biso quand to le baki Kofi Olomide oyo lelo akoma to lo baki yemo lo bango na koma si je mo boye ya mabe pa batu nyonso. Donc ceux qui ont combo place combo ya Kofi Olomide eza faut batu ba yinara place wana ye mo mitu na asala nini na la même mission mo be Kofi Olomide aloba batu tout o balinganga te soki banjo tout na bango olingaka Kofi Olomide te pour asala onini mutu moko apesa raison azate mais kaka mutu wana zo linganga te wana ba Kofi Olomide na lo bangate mais kaka mutu wana zo linganga te na ba fête na ye musique na ngebetaka na ba chambre na ye musique na ngebetaka place so azalaka fête na mo pesa la bien fo chacho ebeta lelo Kofi Olomide asali nzembo ya IGF to moi ki Félix Oise quoi yepe asali nzembo ya IGF parce que balobela ki yango est-ce que to loba ki ba parole ya Félix Oise quoi et bande ko pesete
nakati nzembo IGF ou comment? Parce que Koffi Olomide bana bimisi nzembo ya IGF na Yoana, ils a pas même 10 jours na YouTube. Mais félicitations quand même à l'artiste, ils ont kende bien malgré tout. Musique en comment bitumba ya 1 million de vies, 2 millions de vies. Au bet de ça sous félicitations à l'artiste Fally Ipupa. Oh il y a jour moko, celui 2 jours ça déjà 2 millions de vies. Tout le monde est artiste, biso ba Evra Bongo pour ba Grammy wana, ba BET Award. Tozwaka yango pe na maboko. Ba Grammy, ba BET Award, ya BET Award. Tout soit quand on beaucoup. Félicitations, Missou na yé to bien doyen papa Loka Kanza, l'artiste Loka Kanza, Oyope. À côté de la structure, il y a des américains pour nous sélectionner ka kotala kanani asali musala malamu nani oto yuko bengi sana Grammy bazuye parmi. Quand on a mis bazuye parmi, ils ont raté bazuye atala la spectateur mo bewana. Non. Bazuye vraiment na comité wana ba o ba décidaka nakata Grammy Pascal Loka Kanza yepe a commis parmi et ça la bien musique na biso mataka bongo parce que ceux qui lelo na Grammy wana ba no tala mingi ba congolais mais lelo Loka Kanza za wana to zape chance ba tala ba ndeko na biso mususu ba ndeko na biso pe a wenge so to tali bien on dirait bilora ba américain ba zwara bango vraiment te. Tout le monde a Mingem sous Fally, tout le monde a fait Inosbi, tout le monde a fait Mwakala, ndeko na biso les Bogart Cappuccino. Nazo inventé maramna lo baté, beaucoup de internet, botala. Bandeko na biso wenge, grâce peut-être il y avait vélo ka Kanza zawana, bandeko pe wenge ba koya na ba na Grammy. La poto zonga na sujet na biso na ndolo ba par rapport ya Koffi Olomide oyo auto sanze mo IGF. Félicitations à l'artiste Koffi Olomide. Bon comparaison parce que Koffi Olomide aza oyo aminisaki Fally Ipupa na biso ya bato nyonso mokili mobimba. Malgré tout ndenge koma lokola mwa chantage mo boye o Fally bayambaki ye na chaîne moko ba étranger, Fally Ipupa a ignoré quartier latin, Fally Ipupa ndenge alobaki que non n'a pas ça par quartier latin. Na habité ma benini o alobaki wana. Oui. Peut-être bande omso bolingi afanda vraiment. Alors, non, quartier la thème de Bimisinga, quartier la thème de Salanga, oui. Mais tant que tu as déjà que, à passer par quartier latin, est-ce qu'à ignorer en gros, tout à l'obé à passer pour jusqu'à présent, Fally Ipupa zawana te. Koffi Olomide auto sanzemba IGF. Na si Congolais moko te ozala libanda ozala na mboka. Robo ya nzemba Koffi Olomide o ayembi wana. Même Mama Sarah Kaboun jamais na habité okobu ya nzembo wana. Na kati wana Koffi Olomide alobeli social ya Congolais. Place mon na sepeli na Koffi Olomide alobi bandeko mususu bazo benga kaka ministre. Bazo benga excellence, bazo benga honorable. Mais ba opesa ye mbongo mo boy wana sala projet ya mboka. Ba opesa mbongo mo ba sala projet ya mboka, au moins na mbongo wana ya seleka juste 20%, 80% eke na poche na tala degré ki muté mabe oyo Congolais à l'accent ndeko na ye Congolais. Pe mambo Koffi Olomide alobaki wana. Tozo vivre yango na kati ya Congo. Pona baka ville province ya Kinshasa te po Congo eza vaste. Tozo vivre yango na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo. Même si on a une entreprise moi l'état, ba pesi mutu mo be wana mbongo, même sous futa bandeko oyo mbongo boy. Il faut longola bango obligé moi donc obligatoire nyonso. Faut longola bango moi ba mieti mo be wana. Sora longo da ba mieti à 200 personnes. Tu peux savoir exemple à longoli ba 2000 francs 200 personnes. Alors ça en a combien? Lelo a fouti batalongo ba 2000 francs. Lobby a fouti batalongo ba 2000 francs. Ils étaient que yemo bazo bato ana bazo futa bazo kabela non, yenda zo obligé. Donc, tant on a futa yo. Longola da 2000 francs na ngai. Soit yemo da muto futa mikati déjà. Pour ko mabena maboko ya kolombongo azi salaire na ye. Afrimi na épée a boy na épée. Koffi Olomide yembi social. Bande ko ba o tout ba menacer Koffi Olomide. Je ne crois pas que Bwana a raison. Botika Koffi Olomide as artiste très talentueux, ya mboka ya Congo. Ezaka raté ba yembela rabiso ke chéri simbanga koto e chéri nga na ki koto mukusa chéri naza na posa na yo ya na mbeto.
pour nzembo na biso mingi esuka na mbeto eza ba yembeli ba yembi moi mobali omona ke moi parti mo bekaka ya mbeto ekota ata ba loba ko ba mbeto te mais to so talika na texte wana omona ke parti ya mbeto ekota so ba yembe pe moi si omona ke moi parti mo be wana peka ya mbeto ekota ba clip musu te ba nzembo musu ezaka ba clip akotala te omona moi ba clip ba ti mwana mwasi moka tonda nzoto wana donc moi ke mwana mwasi atonda nzoto mais ba partie intime na ye mususu libanda so ba partie intime na mususu libanda to mona nenga lati très sexy oyo biso to ko fanda na ba bana na biso te na ba didi ya lumumba to fandi mo bela ba bana to tala ba nzembo ezala te Kofolo mdeza premier nzembo yembela Congo te soit yembela population congolaise mobimba te soit nzembo moko te ya liboso ta yemba pona patrie to bandi na ba faire d'état ti na minute to na IGF ayemba ba bomengo oyo lelo nga so na fandi bona nzembo kofi ya bomengo wana vraiment na ba nga fona zoka mbongo na vie nga fona nzamba sala nga grâce lelo ayembi IGF et comme les problèmes. Dernièrement, à tout le monde qui va bien se bango nyonso na IGF. Toi Félix Oazé ko bandé da koyemba nzemba IGF. Ko folo mda yi. C'est fait doze la pe ba jibem piana to la ba Bill Clinton bazanga ba inosi bi bazaki wana ba mise belé bazaki wana par kaka moi soki oyo be bilonge za remarquable ndinga musique fali pour azaki te faire gola azaki te. Ba mise muso bazaki libanda na poto ton réunion et salama bazaki te. Ngana lo bana artiste ko folo mide. Papa ko lembate ko sala nzembo pona mboka. Yo moko lo baraki ozaka na mboka moko oyo kaka Congo. Ba du tout, on va menacer yo. Eza ba ministre, eza ba sénateur, eza la batu oyo ba mbonga ba 100 jours parce que na mona ko tanga pe mbonga 100 jours na kati wana. Tanga mbonga 100 jours na kati wana. Donc, bana loka lo banote. Biso population congolaise en monde en général, tozana ya mboka te, toyebake Congo eko progresser ta mukete. Comment yo muntu moko ba tio na poste place boye. Au mona place wana obika ndeza za fona enrichir famille, fona na enrichir famille nanga. Obani na famille moi sinon 5 personnes, famille nous 5 personnes, tali ba petit nous 5 personnes. Tandis que bato o bazo luka musala dans les vrais. Na bien dans les vrais. Bazo zanga place o ba koki ko employer bango. Batanga normal bamsu ba gradué bamsu ba licencié bamsu ba D6 pe bamsu ba sala ba formation professionnelle parce que formation professionnelle au monde a regretté en mboka na biso c'est comme si tu négligerais ngo mais surtout tali na ba tutelle ba ministre au baza tous na ministre oyo s'occupera na mamba pour ya formation professionnelle na habité azaka échantillon azalaka nini to habité nzembo IGF biso ba congolais to yambi yango na lo balwani lingala so lo memia nyonso so na kimia nyonso pe na bolingo nyonso na boboto nyonso to zela pe artiste mususu bazaki na réunion IGF wana bosa la pe ba nzembo atie ko kana ko felo midete mais interpeller ba konzi o baza sur place interpeller ba konzi baza sur place et ça la bien. Merci à l'artiste encore pour la troisième fois encore à l'artiste Koffi Olomide. Félicitations à toi pour la nzembo na IGF. Quand on a dossier Koffi Olomide, je crois que ba musicien belé en boka na biso ba comment anga beta style nga lokwa verambo na beta chacho lokwa verambo anga beta musique nga chacho lokwa verambo msuba lo anga beta ka mwa wenge na beta musique style la musique nga lokwa wenge. Oh lelo et la musi ba polémique et la musi ma finga et la musi ma bebele dossier nati lo collé oyambaki Félix Oazé quoi monstre d'amour à tourner mais Félix Oazé quoi par rapport à la question de nati lo collé on retourne à tourner Félix si Félix a retombé na maramba chacho abineti ndeko nanga Koffi Olomide asala initiative moko ya bien a ele biso style chacho o epelelo Afrique mobima bakoma ko sepela na style chacho wana mais ba mission musupi ya wenge ba beta chacho mise ya wenge belé pa beta chacho mais le but est que Koffi Olomide pas a tricher moi style à wenge te a tricher moi manda moi style à wenge ndé pas ndé wa wenge ba tricher moi ba style à chacho et ça la bien
Et ça, là, vraiment bien à plaisir, vraiment. Donc, bandeko tout balanda biso partout dans le monde entier, vous continuez toujours à s'abonner massivement en Akati à Congo Winner. Vous n'allez jamais dessus parce que Prince K, le parfum de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moranzambe. Tu pointais déjà ma colonne biso déjà. Nakati à Congo Winner dans Maramamala, moi ils allaient vraiment. Donc, tu n'as mon pépa sika. N'engue zalara toujours kaka. Tout ça na maman, maman Sarah Kabund avec force. Toke inangoka aboy. Actualité, tozawana. Ce qui peut aider, inviter les personnes à mon pays. Oh non, pour ça, na une mission, moi $20, moi transport, moi nini. Tu dis que partenaire na kata Congo Winner bazali. Ba robenga pe non, a dit dans le mumba, ça là mamba gérer comme na, boya mbebsona nous. Et ça là toujours bien kaka. N'a-t-il au collé tant que citoyen congolais à reconnaître na yete que Tchatcho Zara Kofi Olomide. Bon, peut-être que quelque part tu copie ça peut raison. Raison pourquoi? Parce que na bigé va te belé va te dire oh prince pas nous peut c'est raison. Raison pourquoi dans le bibongo. Sous n'a-t-il au collé azana ba source exacte ya revenu ya origine ya musique à Tchatcho. Sous ma ne ba tangisa na classe ndo zo ba cours musique sous ayo kaka déjà musique na biso à l'époque. Sous Zara Tchatcho. Sous va te belé ba yebaka yango te wa biso pe ba congolais za na culture vraiment ya ko se documenter te ya ba biso ba congolais sous bo ba bongo yo mo tanga ba livre na biso ba congolais donc moi aussi je fais partie ton avec biso ba congolais peut-être na ti le collé na classe ba tangi sara ye Tchatcho ezara source ya musique ya Congo mususu ba mbiaka ya kala ba yebisaka ya Tchatcho za musique na biso ya Congo. Et on a dit que peut-être à cause d'en a raison. Tu condamné Nati le collecte. Ceux qui t'ont dit que Tchatcho ils ont Kofi Olomide vraiment. Parce qu'on a yébike, ils ont Kofi Olomide. Dans ce pas Nati le collecte. Bateau ba yébike ceux qui Tchatcho ils ont Nati ya Kofi Olomide. Tu connais ça on a biso na place au finga. Tu retali ça y na neboye. Kofi Olomide abandara musique. Tant que Kofi Olomide abandara musique na biso ezaka na boye banda kende boye banda yemba boye tant que Kofi Olomide yé na musique na yé aye na ba innovation ne to le bara lelo ke le King Kester est mené à Kwango lozoso na ide sona bien vous comprendre ngara aye la biso synthé piano otobe oyo ba musicien tout ba comment obeta piano. C'est King Kester est mené. On a cotisé en musique à Congo. Est-ce que tu as musique à Congo na kala piano ezalaka? Est-ce que tu as artiste congolais na kala bando utiliser piano? C'est King Kester est mené à na piano. Ce qui le peut Kofi Olomide aya na Tchatcho. Tu trouves un normal? Mon frère Nati Lokole, oza parmi batu oyo nga vraiment natala te confrère nanga oza vie nanga mais nanenga boulot confrère nanga natala vraiment confrère nanga oyo place wa ke nango boye te ya mayele mo benga pona yiba yango na bakisa mo loro mo be wana pe ça la bien et bakisa nga pe connaissance étant que journaliste professionnel parce que biso de ça ba journaliste OT ba Simona Liboko ba ino lo babo so ngo sabo non tout ça bien formé tout ça peut-être bateau bando ala non oh bazo na ndako lo bara bien oh to ando sala théâtre ando sa soki ni bazu non tout ça ba journaliste tout ça bien formé ndenge masolango elekara toujours yango wana bandeko ba yebi origine ya Tchatcho très bien botali sandeko na biso na ti lo collé botali sie que non ne nati lo kolo ba ki Tchatcho za Kofi Olomide te yeba ki Tchatcho za Kofi Olomide parce que na ne boye Kofi Olomide ta banda musique na ye akuta musique boye avec ko bakimo ba bilengi mo be boye et au ça là toujours bien à plaisir que ya kofinga que ya koloba oh non nati lo kolé zela to kola kisayo boye quand même azape mutu oyo asali musala kitoko pe on continue toujours ça musala kitoko na compte ça presse mboka na biso et ça là toujours bien kozongisa ndeko na place ya kofinga kotalisa ndeko ke non ndeko Tchatcho ezaka ya Kofi Olomide
Parce que là, on a bâti Chinzora, on a tilo collé, vous êtes journaliste, mon bébé Moussalate, professionnalisme, nini, oyolo baranango, kotona mona ba massa nanga nyama encore, balo baba finga. Natala pe bande umusupe bazali banda ba konda na tilo collé, ebi mama musique à Congo te. La place sur le ban na tilo collé, ebi musique à Congo te, c'est mieux kotali sandeko. Tchatcho ko fait l'homme derrière na neboye, na neboye musique même chose arrêt otenga mana neboye. Et ça la bien. Bah, monsieur Barlo Bagenati, le journaliste, prof, préfali poupa. Mais les autres romans, mon style, comment on peut journaliste, chroniqueur, chroniqueur Oyo, soit chroniqueuse Oyo, Azaka pour un tel. Journaliste Oyo, Azalaka pour musicien un tel. Bah, biso ba Oyo, personne qui te dit, peut-être tous à la. Na ba musicien mo beto la ndara na sima peut-être mais vu que tous ça professionnel la média tous ça église au milieu du village tout loba non tout ça la musala to yamba ko felo mi de fali pour pas jibem piana waze quoi ba robino mundi bo ba maestro maestro Fabre déjà les 15 déjà oyo to za na aéroport international njili wana pona to yamba yo quand o lobaki ke to kisama aéroport wana briquet to ya wana par rapport à l'événement Karandenge et Zalaka. Je crois que Doucet n'a-t-il le collègue avec Kofelo Mbine à faire et éclaircir Bino bien vraiment pour comprendre que Ndeko Nabiso n'a-t-il le collègue avec origine total isaïe ba oba yebi origine ya musique ya Tchatcho musique ya Congo botal ici na nebo aza mutu aza rapé mayela za razo baté à comprendre. Tout à ce que dossier a fait rigola. Oh, le fait rigola a libéré vraiment et ça lit bien et ça lit plaisir. Je crois que ba Gauloise, na ba Gaulois tout partout dans le monde entier, boza déjà recépé là parce que les padres ni Kaboronina, je sais des nuances ça déjà qui banda oyo tous la cara date naie oyo ako arriver mal mabela ba koko naie pour tout recevoir yé na aéroport ndeka to kozwa maestro Fabro ndepe to kendo kozwa pour na rolakisa yé affection wana ki to lingaka yé biso ba congolais. Na tchega ba journaliste na ba chroniqueur de soit na ba chroniqueuse de abi congolais monde congolais en général to lingaka ndeko na biso Jésus de nuances fait rigola ni Kaboronina et ko ça la bien de ce fait rigola pe Isaki flou de ce fait rigola Isaki flou Soutan botan nga bolo bagi ah prince Isaki flou nini oui nga étant que journaliste et chroniqueur na mona ki dossier ya fait rigola Isaki flou parce que ndeko mo bela na une émission abi papa wemba bakangaka ye na poto to yebaka cellule o papa wemba azalaka numéro ya cellule na ye wana fait rigola dossier ya cellule na ye et numéro ya cellule na ye eza nini oyo bakangaki ye oyo ya bande ko fanda tant baka ba aritaki dossier ya cellule na ye et numéro ya cellule na ye ezaki numéro combien ko fait le mide kutu to mona kitango ba interpellation sala mais ça metango na ko ki samba nde ba kitaki wana to mona ki ndenga zo samba to mona ko fait le mide ndenga zo samba mais ya fait rigola ma papa to yoka kaka na bite ba ndeko mususu soki bo mona menga na yoka ki fait rigola aza arrêté et dérangeant fait rigoler l'artiste en pleine promotion et dynastie. Asa arrêté comment? Non, ils ont dossier en 2013. Abetara soki mwana ba interpellé ka en 2013 wana, mais tu comprends que dossier ngo landi sous ti sikoyo na 2022. Dossier on les a qui flou. Ba Gaulois ba na ba Gauloise ba qui déranger ba kan artiste en pleine promotion. Il y a album na bango dynastie. Je crois que na minute ni Kaboroni na le padre Azali Banda ba Gauloise na ba Gaulois tout ba ça satisfait par rapport à la libération fait rigola. Dossier on les a qui flou. Oui, on a un monde de ça fait rigola flou parce que pendant batté vraiment ba kangier soit Azali na détention na prison nini na place nini tando non Firigola Kalate ba quitter. Firigola Kalate aux la libérer. Firigola Kalate aux la innocent. Dans dossier wana. Si ton ose la zilaka kana mitopé, il salami bravo à l'artiste Firigola. Ce
que photo yeba pe c'est tant que ba pandisa mo tant que ba chroniqueur et tant que ba na mboka Ferrego la dossier ba kangela za dossier ba kangela qui pardon parce qu'elle a libéré déjà est-ce que réellement moi nagaka kwa betara moi en 2014 est-ce que réellement ils ont un dossier mususu caché na katwana to Ferrego la zagine coffret quelque part à préparer stratégie à dynastie naïe soit Ferrego là azali coffret quelque part en or l'année la mois santé naïe soit Ferrego là azali coffret quelque part en or l'année la bien naïe privé soit ba faire année privé to quand on est dozo ka ke Ferrego là azara bouddhiste bato ya Bouddha soit disant bazaka na ba moment mo bewana babata maranano vraiment individuellement babata minano ti moment be obima par rapport à la concentration ya mamna bango ya Bouddha pour le banini bato babi ke Ferrego le temps que Bouddha bata maginano à concentrer prière baza na raison to bato babaki Ferrego la peut-être santé bando déranger baza na raison bato babaki Ferrego la bakanga kiye pour na dossier à moi est-ce que baza na raison tout Ferrego là azaki coffret pour na ba faire na privé est-ce que bato wana baza na raison botia na ba commentaire bino bato boyebi dossier à Ferrego là très bien bino bato boyebi dossier à Ferrego là très bien botia na ba commentaire vous expliquer biso clairement parce que na Congo Winner TV en disant pour ça voyez ba vérité c'est le dossier en Ferrego là aza libéré oui bravo naé pour ça artiste Mboka et ça toujours bien n'a plaisir je crois que Bayambaki Marc Aouz, pas confrère mon kaka. Oh le on a le baga qui me fait ma bien à artiste congolais et Outawa. Et ils a pourquoi? Moi c'est pour la rater au pays ça ba exemple le voilà que ba Nigérien on a rabango de bazaka osangana basangani ba beti pe loro pona otomba le kuma mboka. Ba américain bazaka osangana ba beti pe loro pona le kuma mboka. Nangama olubango olubango te parce que biso mo artiste na biso ba koki ko sala maramba bongo lelo to moni Félix Oise ko na ko faire le midi o Félix Oise ko loba ki Satan nzambe jamais ba ko solo là monstre d'amour Félix Oise quoi aloba Satan nzambe jamais ba ko solo là parce que lelo Félix Oise quoi akomo ba bolamu ya ko faire le midi na écran qu'on fait le bama là où il y a Félix Oise en écran pour le banning Satan nzambe ba solo li parce que na na Satan na na nzambe ya ba mi bali na na Satan na na nzambe entre qu'on fait le bien na Félix Oise quoi musique mboka na biso photo que na toujours na rôle bani ba conflit mo beza loyal na ba polémique mo loyal la place est le belé la propreté et ça la bien fait tant ami maman Marc Aouz a dit que ce qu'il fallait pour pas attendre ce stade de martyr yé ba coûter na sima stade ba coûter na sima stade na nzeto zarana mi gembi na ndi pe ndo muso fallait pour babi Marc Aouz era ngo déjà mi gembi gaga. Merci à maman Sarah Kaboun. Maman Sarah Kaboun a fait sur Mbote. Vraiment, merci à Congo Winner pour s'abonner massivement. Je crois que Maramba bien déjà déjà. Donc, ils ont premier numéro dans la main et ça dernier numéro. Babi, c'est Marc Aoul qui n'a pas mis game déjà parce qu'il fallait pour m'embrasser dans le stade de Wana. Nassir, si vous avez mis game biga, c'est que ma famille n'a pas mis game biga. Babi Marc Aoul qui n'a pas mis game biga. C'est que c'est ma belle. Maintenant, dans le bagarre, on a Marc Aoul. Fali pour pas à artiste Mboka koton sa stade déjà balibanda ya Mboka atoni ça yé mo tant artiste abi na beti basal mais na Mboka na ngai place na munene na beta tisa stade de martyr na longola comment on ngoloba capacité wana unazaka na ngona beta stade de martyr c'est parce que ba vena so kala ba beta ba stade mama lo ba fali pour ba vena so kala ba beta ba stade. Pourquoi pas bisoper le loto beta ba stade en tant que ba jeune artiste fallait pas décider à beta stade de martyr to Rozalawana le 29 octobre Congo Winner à Rozalawana na bien Congo Winner à Rozalawana le 29 octobre na stade de martyr pour na rolobela musala o il fallait pas à Rozala le jour wana ba wario na ba wario surtout na pesi bino mbote
merci, je crois que tu as l'obéli l'actualité. Oui, c'est un qui te l'obéli là. Bande ko ba oyo balandaka Congo Winner désormais boyambanga na boboto nyonso. Boyambanga na bolingo nyonso. Na sentir que na Congo Winner il y a de vrais. Na Congo Winner mana sentir que il y a de vrais na kata Congo Winner. Merci Nadi Dalumumba. Merci Nadi Dalumumba, le coordonnateur réalisateur. Donc il y a Simbignon Sonyon Sobozomona Oyo, c'est grâce naé. Puis merci à Maman Sarah Kaboun. Donc Yende, nous trouvons vraiment ça promotrice la chaîne de Congo Winner. Et puis na makasi naé, na main forte naé, et pour ça là toujours bien. Ndenge, tout ça toujours musa na kata Congo Winner. Ah, va remarque na bino ba commentaire. Bocha vraiment na ba remarque, bocha ba remarque na bino ba commentaire, le numéro de téléphone pesa, bo bengi na numéro de téléphone et pour ça là toujours bien. Torobong ça va place oyo to baby ça que je crois qu'il y a une émission au place au baby ça peut coûter exact parce que to lobby ou sa vérité. Totalisi mokili oyo peut-être bande bon susu babandai ko ignorer sur dossier. Biso totalisi bino. Et tant que ba professionnel ya média. Quand on est dans le baga, ceux qui nous ont bazongité, tout le temps en mbala ya sima na numéro msusu, pekara toujours na kata Congo Winner. Mais je ne peux pas oublier à mon vieux Bruno Lubi Kambongo ya propre. Mon vieux Bruno Lubi Kambongo ya propre bande ko msusu ba opé, bazana na kata Congo Winner, on a moi pour ça dédicace, on a pour ça peut-être moi l'isoler les carans normal, il me rend contact que zawana bengi directement. On reçoit 5 sur 5. Nous allons toujours dans le baga. Merci. Na Kolonzambe a pesa souffle de vie. Merci à Maman Sarah Kaboun. Merci Nadi Dalumumba. Merci à Ndeko Tubalinga Prince K, les parfums de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moranzambe. Comment mon moulaye, vous comprenez donc pour 2000 parce que so milingi so mpesi ba logement ba to nous sommes sur des logements azate c'est biso mon photo qui na aura toujours bon et pour ça aura bien un plaisir tout en balance ma ce qui Nzambe azongité bye. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moussoumé Fouana, Yamana Moussoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.